Ma mission TV, le miroir du monde. Donc l'élection, tondimi yango, bango moko bato bapesa ki biso promesse ya le 23 décembre. Mwana ya Congo nyo surtout akende ko voter, mais eloko nazi ko bona ke ata bureau moko ezalité. Ata elembeteri o ezokola kisake, tozokende na élection ezalité. Bon soki élection yango ezalité, tokosuka wapi? Bongo soki ezate siko le 23 décembre. Soki ezalité papa inanga na kabila bakanga bisaka na bango bakende. Na sali na songi lopango tout ça na boti bana bon na kabila awa 060 ngai papa na yo depuis la doa passion na doa mbongo ya passion te balia mbongo ya passion na komika ko terenga na lokola moto moko ya zoba bana to boti isala te moye ke to dila bana bala isabiso moye sur les alités to zo mona kaka passe na Congo bon biso to kobika mokoloni na tanzamba yango na likolo akoki ko yoka biso mawete ko yo lingi nani azala président de la république ya mboka wana ngai na koki ko linga mutu te nanga lobi élection yali soki ezali ke nani ba machine eziki tout ça la nani élection ya papier na bikeseli omona mutu mususu olalaka na ndako awa okendaka zongo na sima ya ndako ozomona ngo vie normale voilà vie na yo mobimba ndenge otekaka boye biloko tu ofutelaka palin milier saka otambolaka ba transport eza biloko $25 esili. Si quoi boy toi? On commence à 50 $. Non, on commence à 50, si t'as 60 ans, on commence à on commence à donner. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout au Nyon Sobaolanda biso siko na ma mission TV donc ba chaîne moko ya référence yango vraiment tozoko ta ba actualité ya ndenge na ndenge ba nous est bien pour na kolobela surtout ba tout baza vraiment na niveau ya libanda ba Francis Woy FBS ba Naomi Mobona partout bazolanda biso na ma mission TV surtout ba Karisha Sadi ke salarama très bien vraiment. Alors mesdames et messieurs, voilà Lelo Martin invité Safizé mo Benabino, n'ebse bino vraiment donc ngai nazara ndenge morote na batu na kokita vraiment na terrain na baveni pona laksabino vraiment ba image ya population na kati ya République démocratique du Congo na biso ndenge vraiment batu bazali koloba na bandenge na bango koto bazali kolela koto bazali kosepela donc pona le 23 décembre déjà ezali kalate pona mina biso to bande ko zela biso tous les 23 décembre ne mwana na mwana akene na bureau ya seni pour à voter na ba place tout ba kocha est-ce que vraiment élection et kozalato et kozalate yango moni lelo Martin invité Safizé na kotambwisa vraiment micro pour na rotuna ba via mutu na mutu donc mutu na mutu apesela vraiment alobela pona le 23 décembre soki maponami et kozala po koto to kike ba machine à voter et zika ki koto to kike konenanga akenda ki afri d'ici pose en machine est-ce que vraiment élection kozalato kozalate donc yango moni population baza vraiment na misu baza donc na ndinga ko sepela yango to bet to kotambwisa poto zo batu to lobela vraiment pour na élection ezali le 23 décembre dimanche déjà kalate awa mapona mezali donc yango na to kozwa non bande ko ba pesela vraiment na micro na biso na ma mission TV poto la sabino ba actualité kaka musique te met aux arana toujours pour na politique pour na ba actualité nyonso poto la sabino population de tous les partout bato nyonso ba partout ba congolais surtout niveau ya libanda ba nonamso ya diaspora vraiment ba edaka biso na ba western nyo batinda biso ba mbongo ya ba bi mikolo nyonso pas question il faut congolais vraiment afutama azala très bien na kati ya mboka na. Alors mesdames et messieurs donc tous vraiment ba image ya ndeko na biso nde bazoloba pour na élection ya le 23 décembre après tozonga sima. Merci à trop. Mbote papa. Mbote. Papa kombo nani? Kombo na ngai papa Ilanga. Papa Ilanga a toza na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo par rapport à l'élection eza le 23 décembre donc dimanche déjà ba congolais tout ba ozela po ba pona batu na bango ba choix na bango. Na ebité okoloba ni na par rapport à le 23 décembre. Na le 23 décembre biso nyonso tout bana ya Congo lamuka. Toke l'élection. Tondimi yango. Bango moko bato bapesa ki biso promesse ya le 23 décembre. Mwana ya Congo nyonso tout akende ko voter. Mais eloko nazi ko bona ke ata bureau moko ezalité. Ata elembeteri o ezokola kisake tozokende na élection ezalité. Bon soki élection yango ezalité tokosuka wapi? Bana Congo bokela mboka na bino mawa. Depuis on joa diplôme na yo. Papa kola biso poudre. Biso ba papa na bino to moni tozoko mona pasi. Mosala ezalaka te bola muka
botika kowelela ba 5000 na ba 10000 eza na litomba moko te biso bato babota makala toteka mboka na biso te be bino génération oyo bozo teka mboka na biso likolo ya mbongo. Papa, à lire au monde à l'élection, est-ce que aux alatés pour machine à voter, tokaki et zika qui toeba vraiment position ya élection OET. Mais papa, wana ezali likambo na ngai na yote. Bango toki ba mikosi nde bango moko. Po bango moko balobaki na États-Unis que le 23 décembre ba ko sa élection. Il faut pas ça élection. Ezali problème na biso te na ngai na yo, bango ne ba sa élection po to si sali kambwana na mokuse. Et bongo soki ezate siko le 23 décembre. Soki ezali te papa inanga na kabila bakanga bisaka na bango bakende. Bakende wapi? Bakende mboka na bango soki sika bakokende bakende batika bana Congo basala makambo na mboka na bango. Siko yo lingi nani azala président de la République ya mboka oyo. Wana ngai na koki kolinga mutu te. Kati choix na yo pe ezo compter kasi yo lingi nani osepeli na nani oko kamba mboka ole. Papa na place wana ezali maponomi. Moto na moto akende kopona moto. Oya koleka nda kopima président. Ezalaka bongo engena koki kobimisa swa na ngai mo kuna zana swa na ye bo tokoyeba na ndenge nini maponomi nde eleka soki eleki wana tokoyeba oyo azimbanu nde abimi président. Mais papa bato belé bazondi mabonte que élection ko zana mboka o le 23 belé bazondi mangote. Ata ngai mpe nazondi matin mpo nazomona eloko moko ezolakisake élection ezali. Nazomona eloko moko te. Tosaki élection na marumaru. Tomonaki ba biro, tomonaki ba policier bazoko kengela biloko mais oyo lelo mercredi tozomona ata elembo moko te. Dimanche le 23. Bon na dimanche le 23 tokende ko voter na balabala na wapi. Papa vote yango oya papa inanga na kabila tokende ko voter modèle nini toyi komituna epesi bana Congo passe tozomona eloko moko ezate machine pezikaki na machine wana eziko zika ezali scénario na bango baziko kosa biso bazoko bazika kisi bango moko nde bato batumbaki esika wana po tolobake baba liboso nanu nakata maloba na ngai te ye inanga alobaki nini baba kisi micro 3 mois te bon après alobaki te baba kisi micro 3 mois ezali quelques jours machine eziki kuna na beli masiki eziki toyoka na banduduko batindaki machine bafungula kuna ba carton vide biloko na nyonso tu ezali ba scénario batika bana Congo nye toza na pasi tozonga iso na pasi te bana Congo bula muka. Papa eloko nini ndenge okoli lelo bwena ajoza nango bénéficier déjà na mboka o République démocratique du Congo. Papa na bénéficier eloko moko te kaka na Mobutu tango ngana banaki vina ngai na sali na songi lopango tout ça na boti bana bon na kabila awa 060 ngai papa na yo depuis na doa passion na doa kambongo ya passion te balia mbongo ya passion na komika ko terenga na lokola moto moko ya zoba bana otoboti misala te. Moi que tout dit là-bas, na balé sabiso moye sur les alités. Tozo mona kaka passe na Congo. Bon, biso to kobika mo colonie d'ata nzambe ngo na likolo. Akoki kolo ke biso mawete. Na sukisi wana. Merci papa, merci vraiment, merci. Mbote papa. Mbote ndeko na ngai. Kombo nani? Ngai monsieur Dida. Ezaka ketolo bela par rapport à le 23 décembre donc élection oyo congolais azozela yango déjà ekomi pembeni na date o balobaki est-ce que élection ezomona ekozandenge nini? Bon élection ndenge tozomona dimanche c'est ça le 23 ngana yebi ke dimanche il faut na kendo voter candidat na ngai. Bon toza na posé ya makambo ezala kilikilité ndeti balobaki ba organiser ba élection yango yo biso tozozela naza na posa ya le 23 na voter candidat na ngai tolingi maponomi esalama o tozali kozela na mboka maponomi esalama donc à lire tozo kende nazo mona lokola makambo ngo ezozala lelo lobi boy toza na posa maponomi dimanche naza na posa na kota place oyo ngai nazwa ki carte électeur na ngai na kende ko voter na voter candidat na ngai. Pour le loba machine à voter ezika ki biso tout mona ki est-ce que ekozala to kozalate nde bozomona lango. Bon machine à voter ndenge tolani nanga lobi ke wana nyoso ezika ki wana ezamu ke par rapport ya ezali ebele. Nanga lobi élection yali. Soki ezali ke nani ba machine eziki. Tout ça là nani élection ya papier na bike selit. Tout ça l'élection papier na bike sili oyo biso toza kozela yango wana le 23 biso ba congolais oyo toza kozela ngwana le 23 tout monde ba congolais c'est comme si ba komo kipete ernyo sera zandu ko somba ba bilamba pour ba fêter Noël ba fêter bonne année organiser très important ça élection le 23 décembre. Bon fête ndenge zabo chaque fin de l'année ba to ba sepelaka
Et ça te que soit toi en élection peut te robo ya ba fête. Ceux qui te vivre bien te na mboka inutile la fête. Te bana ba yeba rangote. Ndeti ngai. Chaque jour na ça la fête. Mais bana so ba monique année comme na suka. Il faut la te lamba na ye, il faut me la moins sucré na ye. Nga na za na posa makambo wana te. O bana ba na ngo posa to kosala ya fin de l'année. Mais ngai na za na posa ya mapono mina kati ya mboka oyo dimanche. Le 25 ezali mardi. Yango wana eza pona bana. Nga makambo wana na za na posa lango te nga na posa ya dimanche na ke na koti esika na zo carte électeur na nga na voter. Et bon ce que élection ce dimanche ezate. C'est que le gouvernement est incapable. Pour bango yebise bango ba organiser kaka ba élection. Élection yango o biso tozali kozela. Wana bon tokoya bandanga ni tokosuka. Tokoya lango eza mbilinga. Soko bango balingi mbilinga. Tosali mbilinga likambo elira. Oh merci. Yango wana yo ngana ki lango posa ya koloba yango wana. Mbote. Tout le monde est au Fandi. Donc, si je n'ai pas par rapport au 23 décembre, biso tout ondo zela yango ezokoka déjà dimanche pona maponami pona élection ya mboka na biso na ebité par rapport na yo ozomona ndenge ni pona le 23 décembre pona élection ozo pona nga le 23 décembre il faut élection ezala il faut donc nazolinga kutu atate ba bakisata mukolo moko na okoka te na umeli na pasi makasi nazolinga élection ezala penza ezala esalama tout le monde a passion. Il faut ezala kaka. Mais ba machine à voter zika qui to éviter ceux qui vraiment ekozala. Et bon ceux qui salamité kosuka ndenge nini. Oh. Et salamate ndenge nini. Bato balinga ko pesa biso maboko. Ba mindele. Balobaki ba pesa biso maboko pona mapona mi salama. Biso moko to beti tolo tolobi ke tozali na makoki. Et au salama, il faut salama. Toza ne loko musute tozo zela te o babongisela biso nzela. Tozo zela te o tolia. Tozo zela te o to sala boy. Oyo nyonso esengela ki bato bakokai ko sala, o gouvernement kokai ko sala, o seigneur kokai ko sala déjà sali. E tikali mikolo mibale matoyo ezo zele yo kalika musute. E yo kaka ke élection. Élection zala ozana simanani o lelo ko voter azala comme président de la République ya mboka o po mboka pe ebonga ndenge bolingi ko ba campagne leki tel mebele mutu nyonso to voter o po na yo ozana simanani o soutenir nani nazana sima ya candidat 1+3 donc aujourd'hui 1 au Bagisina 3 et au sala 4 Martin Fayoulou parce que na ndenge nazotalela mboko ndenge ezokendele ndenge makamu kaka ndenge ezaleli te topesa ye chance alongola biso na pasi oyo alongola biso na likambo ya bitumba bandeko baza kokufa mikolo nyonso surtout likambo na ye wana alobi ke alongola kankokolo akende kotalisa mandoki kota ya bangunia eloko wana ezosala ngai esengo na motema tant totalaka na télévision biso na Kinshasa tozolia tozomela kuluna awa tolemba kutu ebongo okuna yene lokwa azwi likanisi ya kolongola biso na pasi oyo bandeko na biso batika kokufa kelasi ya bana ekoma ofele eza lokola chapitre wana na constitution so bakomi wana badepute basotarango article wana basotarango kelasi ya bana ofele balingaka kutu kota nani oyo akoyebisa biso azaki na pouvoir lelo oyo ke bana bakokende classe ofele akosi bato bakoki koya na likanisi ya bana ke bakende kelasi ofele ezali kaka bato bakoya sima bato nyonso bazalaki wana mutu moko alingi te bana bakende kelasi ofele bakosa bino te bandeko bakosa bino te bato nyonso bazalaki na pouvoir balingaki te bana bakende kelasi ofele tolingi bato ya sika baya o bazata musu na mawa bana bakende kelasi ofele lelo question suka lelo tango mona ke bato bazo nyoko ma bato bazo te quand même ba maya ba benga ba 100 francs ya ba chasser et ça la rondenge ni na mboka oyo o vivre ko zalaka awa tant passe zalaka trop pour la population na linga koloba air nyonso boye tellement to meseni na pasi to koma ko mona ngo vie normale pasi oyo tozala ngo totikala ba lecheki o mona mutu mususu olala kana ndaku awa okendaka zongo na sima ya ndako ozomona ngo vie normale
na mikili oyo nyonso toleki mikili ya pamba ba Éthiopie to toyiki na bomwana bitala yo konda lokola Éthiopien lelo be Éthiopien baleka biso bato bakendaka susu wese na sima ndako te so babambi yo libanga biloko wana nyonso na mutu na biso ba peuple oyo toyebaka yango lisusu te eloko ya kolia okokende na mboka mususu bazopekisa bato kolia te nga munene oyo naza nango eza ya kobotama eza ya kolia te so mpona kolia na nzoto mikie makasi mokili oyo ezali na pasi moko toumeli na pasi bato bazaka kolia 3 fois toyokango na lisolo tokoma kolia 2 fois nzoka 2 fois wana tokoma komona ngo normal mutu akolia mbala mibale okozala na équilibre ndenge nini mutu aliaka mbala misatu tobosana na biso mwana akendaka kelasi ifo bakende kolanda mwana ake kelasi te bazongisa ye na makasi mai opiro oyo mai kosomba mai na sachet oyo na balabala eza biloko moko ya ezali oyo grenade komela mai ya grenade bato mingi baza kokanisa tozaka na vie normale eza vie normale te tosalaka voyage osala tourisme oyeba mboka na yo tosalaka yango te moyo tambola na bana olakisa bango okapi oyo totalaka na azaka na mboka na biso ngai tata boye namona ete donc nayokaka okapi donc kasangulu opona okoma pasi transport nzela eza te toumeli na pasi mutu na lokola lelo oyo beau marché zando ekomi 1000 fois bazobelela donc nayebi yo na pesi pasteur ekofo raison. Merci. Donc oyo kaka penza l'état réel n'existe plus. L'état azana été tozaka na bato to bazwi chance na bango ya kokamata misolo baza ko lesa na bana na bango moto akokipe kotambusa mboka azalité. Merci vraiment. Parce que yo olingi na maponami oyo nani vraiment abima akamba vraiment mboka na biso République démocratique du Congo. Te pona teti na sommet ya mboka en tout cas et rozala malaba oyo bakambi bon tolo bakaka to pesa bango ka bonne chance bakambi na bango pe kaka bien mais bakambi ya sikande ba ya neti pona ngai na soutenir candidat numéro 4 Martin Fayulu aya wana na ba idée ya sika en tout cas et rozala malamu mingi. Alors merci à trop opé papa Ale Kabwe comme ça to pesa merci à trop na batutu balandio partout dans le monde donc eza muteza selon avine selon ndenga ko lobela pona élection et le 23 décembre donc merci vraiment. Te ngane mutu na ko remercier pour yo oye ko bimisa o ezalaki kati na ngane mutu na ko remercier en tout cas merci beaucoup émission et kabatu batala balandango congolais ko ba na niveau libanda ba vraiment na méchant makas bana kanda ba diaspora bana besoin mboka ezala bien batika pe ko tinda bambongo trop na ba western union po biso moko pe bambongo bimara vraiment na ba banki quoi te bazana kanda te bazande na mawa bazana mawa ne pesa kanda te motema mawa pasi bazoyoka chaque fois banque ekoma lokola bangonde fin du mois ya tinda boya sala bo oke soki mboka ezalaki bien akosala misana bango calme bakamuna ngo tout muta ko déranger bango akozala te tout wana ezali ka pona mboka ezali malamu te ya ngwana foko lela kaka ya na poto ya na Afrique du Sud ya na boye. Merci vraiment, merci. Alors, merci vraiment à tous papa Azali, mote papa. Mote mon frère. Moi message m'ké pour na décembre au biso tout zelaki le 23 décembre tobaki maponami ezali. To éviter soki moi idée na rolo bani pour na batutu balando partout dans le monde pour na le 23 ça déjà dimanche. OK, na sibele mingi na ndeko peut-être pesa ngako maloba. La vérité c'est que ndeko biso Kabila assiste déjà tanaye. Et ce qui est chadari, ils allaient continuité, c'est-à-dire que tuerie est continuée, souffrance est continuée, donc il y a malheureux aux alatés. Alors on a besoin d'un changement. Pour l'ingé changement quota makasi. Tozana bakana biso ya opposition bazami parler. Ce qui Fayulu abemi, tondimi. Ce qui Félix abemi, tondimi. Donc ça veut dire que nous c'est le changement, pas autre chose. Non, on faut dire na mutu wane faut eleke nano. Ya ke nano na bazona bekende. Toyebi que badonner nyonso, badescente nyonso, la opposition est l'équipe. Tout le monde est allé extraordinaire. Et image de le bas, peuple balingi était. Bakene na bango ba biso to retourner paix. Donc il faut pas s'appeler position na pote ba question aux Simon Martin ou bien Félix donc vous allez tous les deux très clair. Ngai Simon ngana za Simaya Fachi numéro 20.
y a Félix. Il y a Félix numéro 20. À part rien, donc Fayoul parce que Fayoul on te bango bien. Banda Kala, tout ce qu'on a bango ensemble, parce que biso la société civile, tout ce qu'on a bango participe par là, tu la vérité na bango. Alors, mais vérité c'est que non, il faut que Félix a le pouvoir de continuer. S'il faut nous à côté prochainement, on va continuer. Est-ce que le 23 vraiment élection Zalato et Zalaté pour tous les élection le 23 et Zalaté, nous avons besoin de l'alternance. Il doit partir. Quelqu'un doit entrer, il doit partir. Alors, merci à trop donc Nabatutu Balandio, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Bena. Maman Beno telle la caméra vraiment pour et ça la bien. Pour les autres un micro pour le 23 décembre ça dimanche oyo. Ma pour nami oyo biso tout to zela qui population ba zela qui yango déjà et comme pemben. Na ebité moi le lobani noko loba na micro na biso ya ma mission TV pour ba tunyo so ba lando partout dans le monde pour le 23 décembre pour la élection. Pour l'élection on a ligné élection les kamalamu to voter. To babimisa mutu oyo biso to lingi to boyimba matricage to boyimba makamba pamba to lingi mboka na biso kende liboso po to lembi pasi eleki banzala bato ko kufa makambu kilikili en tout cas po na ngana osepela te na lingi to pona pena mutu ya sola tambusa biso mboka malamu to boyi bato bakilo bi bazonga lisusoir. Est-ce que au Monique na makambo ali ndeto kende lango boy élection ezalaté po biso tout okaki koto machine à voter koto nini ziki na ebité par rapport ya wana est-ce que élection ezalaté ndenge ozomonela feneta ke mama moboti pona ngai lokola ba biba machine à voter ziki pona ngana na mona net élection ezalaté mais biso to ko senga ezala po mboke tambola malamu ya malamu nini tope ya mabe nini omona na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo penda omona mabe oyina pona mboka oyo na mboka oyo mabe ali tribalisme eloko ali boso nde eloko toko boya tango Mobutu azalaki alobi ko pona mukongo te muluba te mena mboko tribalisme eleki makasi wana eloko toko boya tolingi to pona muta malamu azala muluba azala mukongo azala muta bandundu atambusa biso na ndenge koki nde Mobutu azalaka. Merci maman. Ok, merci moi. Merci. Mbote papa. Mbote. Kombo nani? Jano Loanga. Alors lelo to tambwisa micro pour na population na biso ba te belé balela qui faut to tambwisa micro pour ba tout mutunyo sa droit ya koloba na micro pour na élection o ezali le 23 décembre. Élection oyo babongisaki date ya le 23 décembre oyo eza déjà kalaté dimanche oyo yango na linga ki oclairci batu oloba par rapport ya le 23 décembre élection oyo mutu nyonso azozela omoni wa stratégie e bandi na musique et comité na ba politicien fallait alobaki mise à disponibilité alongwa quartier la tête ti lelo alongwa quartier la tête ti siko to oloba na minute c'est ni peso lobaka le 23 to zabena disponible à élection zaté mais c'est ni yemo yebi que zaté mais en tout cas le 23 donc bino bozela le 23 ngo na tongo ba c'est que élection za ngoté pour ba matériel tous les provinces et comité et ça na ba imprimante ba complément nango et comité awa na kin 10 000 machines 8 000 eziki 8 000 eziki wana il faut il y a ce qui 19 communes siko tozandeni na salle moko machine moko po ya réserve ezate po réserve ba bombaki pour l'élection yango nde bimi ba biba remplaçant so o ba remplacer au cas où bozo voter bo banda élection na 7h bo suisa na 17h na machine moko commune moko salle moko machine moko bozo mateke wana yango ba vanti est-ce que nous monela et kozala te po ba tout ba ebika ke fo élection zala po moko zala kimia po ba vivre très bien mutasika akota ndeko journaliste maloba nanga e bandele lobi boye fali alobati le fali ti le lobi ka zala quartier la terre ala quartier la terre ba mise à disponibilité donc stratégie wana ko ti na ba tina kati ya politique donc nanga tina tongo lelo ayebi yena mwasi na bana ke élection zate mais à fois tika binoka un espoir wana ke élection za le 23 lelo toza mercredi OK mercredi liste définitive ya ba candidat na ebimité campagne facile vendredi na minuit samedi na tongo babimisi ba moto ba avion babaki avion kotambola ke etika to moni ta avion moté ba obimisa ba moto wana ke etika ba nini entre temps ba candidat présidentiel ezala
oya biso Chadari ezala Félix ezala Martin Fayulu ezala oyo nyonso batikali bakoya vendredi Fayulu kufa kita lelo bakoya vendredi babandi ba campagne na bango nde basisa dernière campagne bamoto wana eleka babina bamashine eketika na embouteillage eleka nzela nini poids lourd kutu oyo poids lourd koya bo marché awa ezaka na embouteillage hélicoptère yango wapi yo mona hélicoptère mo donc malobeza lukuta en réalité tomata tokita élection zate élection zate ba ngande ko lobango te élection zate mais ce ko bato ba osala ba campagne na bango wana mo nteke ba perte ba mbongo ezali ba banderole kokoma ba panneau minene ba député surtout so élection zate au mona teke passe pona bango nyonso na lobi l'état nanu yemo actuel a détourné na bato a to détourner ba député il y a 2016 après ça imbongo bazongisa ba misusu bazongisa bango te l'état yemo a détourné nan ko so l'état détourné bino san so l'état détourné bino vie sociale kudu ya population boko karate bon so yako mettre mbongo ya o ba sele campagne o ba ici bazalaka si ce que le élection ezalate message ni opesi olobi ndenge ni c'est que to ba président de la république Joseph Kabila otikala ne kaka oza ne kana bo konzome ndeni ti ba bongisaka obe comment mufiniku ezala na nzungu nango soki Kabila aomema biso na transition ye kaka soki pe bakolukela biso soki docteur oyo ba docteur ya Goma oyo asonyaka bato na élection ye kaka na transition ye kaka donc ne toza manipuler population tokomina biso manipuler place nyonso bakomema biso bamema mpo nanga ndenge aza wana ayebi na yeke élection eza te mais azoyesaka batuka le 23 yango ya décembre oyo le 23 ya 2022 le 23 nini yo o nanga azoloba alors merci vraiment merci ok donc ça veut dire maintenant que élection eza te bana poto baka élection eza nango te lobi toza lelo mercredi si tokoma samedi na poko bayesi non élection tomoni ba machine kokite to sala to prolonger to sala bokailo to zela mais so ezate mais tout le monde a été que population ezana kimiate au monde même jour à dimanche ana peut-être temps sous muto zo ten ko bimate na porte donc héroïne na habité so héroïne ndenge ni neto yo kaka koyinda eza koyinda te mezane zwa e kangai si ça ma koyinda eza suteza zwa e kangai ende donc oto na bambango balo bambango olanda mutu mbango katisi bolandi mbango po anini basali no ba dépense inutile vie sociale ezana na pasi o ba libina ko ba dépenser o même ba candidat ngo o ba dépenser batu ba olanda bango ba zo combien so apeso polo apeso na 2000 et si bazape na mbongo te. Non, merci vraiment, merci vraiment. Donc, biso tellement que eza vraiment tout ça la émission Libanda système obwe to tambwisa micro na moni pe jeune moko azaawa na moni ozoteka donc ngana linga vraiment ko zo pe ba oyo ba raisonnera très bien lelo ozoteka na habité donc Steve Konde azozwe vraiment très bien mbote ndeko na journaliste kombo nani héritier Steve Konde longezo mona na bien. Héritier, au banda côté comme Moussala pendant combien de temps? En tout cas, Moussala na oumeli to na Moussala o. Banda na joie diplôme depuis 2011 tina 2018 en tout cas chanimé ezate Moussala ezate donc na ça ka Moussala o sans européen na vivre na ngate. Mais toyo kaka ba so ok ba braza o écoute en société belé mutatang un diplômé a rosara Moussala o te un de comment na boye aza cadre mais azokumba pusu. Donc tu ébites finalement mboka na biso to kenwa ba konjo ba baza liboso tu ébites ba lingini ni pona biso toza souci na biso ezake batia biso mutu oyo akosala makambo bien po biso to vivre soki élection ezate en tout cas mbulo pena biso te décider moi oyo de décembre oyo dimanche déjà le 23 bon dimanche déjà le 23 donc élection ezate Kabila il faut kende atika biso pose Fayulu azwa poste na po amema biso ndenge yesengela mema biso. Est-ce que ndé au tekakabo somba déjà sapato bien au somba déjà moi sandala bien ou bien d'abord soko on mona yo Steve azwatina sena on mona yo zwanga banda makolo kutu zwanga na makolo tina mutu na ko soma sapato mbongo ni na soma sapato oteka neti ba pesa biloko ya 40,000 na 40,000 ba tio 7,000 francs na 7,000 wana kolia na ona kati tongo pokwa sikota ngole bongo na koke kuna ba ke katombongo parfois obi obanda samedi ti banda ni ti samedi obimi na 60,000
bakati yo omona boye na 20 000 bon oza na charge siko yebisanga osomba sapatu mbongo nyonso tekaka esali combien eza combien o biloko nyonso na miye eza biloko 47 000 47 000 na dollars eza en combien dollars eza à combien ba 25 dollars 25 dollars voilà ba 25 vi na yo mobimba ndenge otekaka boye biloko tout ofutelaka palin omiliesaka otambolaka batransport eza biloko ya 25 dollars ya 25 dollars esili ya siko boye to na okoma ata na 50 dollars na okoma ata 50 te ata 60 na okoma te siko okoma ona ndendeni et puis biloko yango batebele siko tebite finalement siko tokene ti wapi so pe otiki o na oyi babakangi yo osala boye donc mubulu siko tebite finalement ti wapi donc en tout cas Kabila asali eloko moko ya malunga te mpo na ngai héritier Kabila il fallait kene atika poste wana élection ezala te Kabila il fallait kene dimanche siko so élection ezate dimanche ngana zolo babie na bande dimanche le 23 élection ezate toyoki déjà ba machine ezikaki bon toyebite tala finalement abande obwake na ba Fayulu bagage abande obwake déjà donc toyebite siko alingi nini atika mboka ye azui déjà mbongo a gagné déjà vie atika pe Fayulu amema biso na ndenga li esenga amema biso soko tia biso moi ba entreprise ya nene wana kaka tokene censé tozwaka ta moi miliki ya bana mais yaza suna makambo to moteke te Shada mutazana makambo ye déjà Shada legal Kabila tango atie aza noko na so mona kasi na yo ndenge oza journaliste nga za leki na yo zaki na poste siko yo longwe bato balinga yo te otie ngai est-ce que nga na ko contredire yo jamais na osama kam yo zosala omona donc eza bongo merci ngai na pesa yo na pesa 100 dollars au baksa na musala ozosala problème ate en tout cas so pesi nga wana na ebite bon nzambe azwaka lokumu nzambe azwaka lokumu biso tolinga bato oyo bazake bakoza souci ya peuple et puis peuple peut avoir vivre na moi moyen muki. Merci. OK, merci. Alors merci à trop donc na bandeko tout oyo vraiment bozuitin kolanda émission na biso ya lelo oyo ngai Martin invité sa fusée na lobaki na débit na rotambwisa micro partout na ba communion so Bandal bakasavubu balingwala ba Masina ba Barumbu balemba surtout ba Kitambo pona kolaksa bino ndenge nini ba congolais bazali ko préparer bazali ko zela pona élection ya le 23 décembre oyo eza dimanche déjà kalaté awa ba quelques jours tokoma dimanche yango wana bandeko balelaki babengaki nga babaki yaka otambwisa micro est-ce que élection et kozala to kozala te pour le 23 déjà eza dimanche donc toza déjà na semaine ya suka pour vendredi campagne aussi là donc binomo boyoki bandeko ndenge bazolela toujours donc na micro na biso na ma mission TV pour Martin invité sa fusée na zana teka pour na musique mais na zana pour na kokweya côté bandeko na nga bazoni yokama faut ko chaka ba micro pour vraiment baloba donc yango moni bandeko na nga diaspora musala na biso toujours yango tozana kaka poto to kotsaka musala to kolisa musala to sa musala ndenge sengeli po to laksa bino surtout ba actualité ozoleka donc mboka na biso République démocratique du Congo ezali mboka moko malamu ebele bakimaka mboka oyo pona pasi pona nzala pona misala ezalité donc yango moni bandeko na biso mingi o bazaka na niveau libanda baza vraiment na besoin bazonga mboka oyo basala ba vivre très bien ndeti ba mindele ndeti ba pays misu na Afrique nde ba vivre donc yango moni to tambwisi micro donc merci à trop na bandeko tout o bazuitin kolanda bokoma bopesa pe ba ida bien bokoma biso na ba WhatsApp bopesa ba ide na bino malamu tozana toujours pona kosala oyo bino bolobi donc Martin invité sa fusée sur la likambo mosalande donc merci na Francis Wei merci na Karine Chamba merci na Karisha Sadik merci na Erika Zanda merci na Naomi Mobona merci na La Bonita Linda HF na Las Vegas merci na batu tout au Baolanda biso partout na niveau ya Libanda tin Afrique donc vous a toujours branché na ma mission TV chaîne moko oyo tobi tozana bino tina suka dimanche pe torokita totala soki élection kozala to kozala te mais souci na biso tozana besoin maponami ezala pour changement et kota na kati République démocratique du Congo donc merci à trop potika malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.